vie pas na ndumba zanani. Bon, ndumba aza mwasi moko boye oyo. Daza besoin non go s'abonner, au s'abonner pour ma finga minute. Ba jeune mususu, ta mususu ka monike azane na mama te pena na parler. Ceux qui s'abonner, dans 2 minutes, ceux qui s'abonner na comme 3 minutes. Donc ngazo ba ndumba lo ba katula kiari. Na ndenge nini fe? Donc ngo ko longolo ba susiko. Daza besoin non go s'abonner, au s'abonner pour ma finga minute. Vesiko pona bato ba finga bandumba. Position za ndenge. Bato ba finga bandumba ba raisonna bien te. Biso toujours nde to mesana koloba et pas na biso. Tozala, tozali, fait to kozala kaka. Kata banda kuna bino na ba bureau partout au besoin occasion ya kolanda la kinoise miswa aigle. Daza besoin non go s'abonner, au s'abonner pour ma finga minute. Ceux qui s'abonner na 2 minutes, ceux qui s'abonner na comme 3 minutes. Merci ba téléspectateurs nyonso surtout au bolinga ngai simple serviteur nabino papa Kikoso autrement dit Jeune Rambo. Nasi lelo na yeka toujours na masolo bino boyebi onga na lobaka. Le roi naza grand défenseur na défendre bateau. Yango moni toujours nazo continuer ka ko défendre. S'abonner no comprendre makambo. Toza TV nde makambo. Lelo to beta masolo toujours ka ya bandumba. Kaka ya bandumba nga ofinga nga otonga nga etali ngai te nga nakobanda ka ko défendre bango tisuka nako défendre bango tisuka ndumba aza mutu yango lelo to beta na vena nga biba nga ntengo mamenga yo ngabudela bana kitambo tu bayebi ye vena nga yawu to beta masola bandumba na vie vers ko expliquer biso soki ya amona ka ndumba aza nani. Betango lelo na vie nanga na sibino tu boyebi tanto benga déjà biba ngati ngoma menga yo ngabudela yawu bana kitambo tu na bapoto boyebi ve nanga dandiki ala oyebi masolo na zoloba oyebi masolo na zoloba yango via zoya poto sola na ye pobo comprendre masolo ngo ndenge zalaka ve yo azokota ve nanga yawu le ve nanga biba ngati ngoma menga yo yawu vie Koso ve nanga yawu le grand prêtre ve boni santé santé kitoko très pepele. Ve kala fort ve nanga oh yo mo yebi kaka tala kaka biso donc oyebi ka masolo ndenge zalaka donc nazali bana kitambo na sir bino tu bozomo na ba o tu bozali banda mboka bozomo na o naza na e ve nanga yawu biba ngati ngoma menga yo ngabudela ba o bayebi to beta no masola ndumba ve fa expliquer nga azwaka ndumba nani ve pa na ndumba za nani. Bon ndumba na lo baboye ndumba aza mwasi moko boye oyo ba jeune mususu ta mususu ka monike azane na mama te pena na parler. Donc ngazo ka ndumba lo ba katula kiari. Ve ozaka ndumba lo ba katula kiari na ndenge nini ve na ngai katula kiari na ndenge nini ve donc o akolongolo ba susiko o akolongolo ba susi donc oyebi ke na momiti mais fona luka ndumba moko boye pona pesa ta moi ata moi sentiment quoi on se comprendre na solo na ye na ndenga bien to koti pe to salima makambo na biso na futi ye mbongo na ye po azali mwasi ndumba la kisi ke ndumba aza utile vie oui aza utile po bato musu bazo finga ndumba biba ndumba baza ba bordel mais lelo vie na nga biba ngante yawu a confirmer que ndumba aza utile vesiko po na bato ba finga bandumba position za ndenge ni bato ba finga bandumba ba raisonna bien te po musu mutu azali ke akufela na ye mwasi mais la souci wana mona ka pas je momi a na palais et ça la bien te ozo comprendre tam ça na bana momi atikela ba difanta mais azo garder ka ba difanta na ye et mo soki poste sali akaluki mo ndumba na ye aluki mo katula kiari na ye a se soulager. Merci beaucoup boyoki ve na nga yawu biba ngati ngoma mengayo via confirmer lelo botika ko finga ndumba ndumba sungaka batu ka ndenge na speaker kabilo lelo ve na nga yawu a confirmer vie sikoyo po batu mususu bamona bandumba le roi bandoki le roi batu babomaka batu le roi basoda babetaka batu ba masasi fe est-ce que ça solo fe na te wana batu ba comprendre mabe ba comprendre mabe
Ndumba aza société aza ndokité bien abomaka bato te. Ndumba eza musala na ye. Eza musala na ye po ye pazali na mobali te. Ye pe abika kaka na ndenge wana kazwi mwa papa na ye moko boye. Bayokani après avoir koyokana papa peut libérer moi eloko na ye bakabwani ti pakei. Merci beaucoup boyoki ve na ngai ya oya walobi. Tozo confirmer bina avec force botika ofinga basi ya Ndumba tala lelo via confirmer que moi si Ndumba za utile. Aza utile na biso bino ya blakité. Nazo bisa bino mutu nyonso tu o aza besoin ko contrer ngai. Numéro na ngai ya ngoyo 090 71 81 944 090 71 81 944. Yara ko contrer ngai ke moi sa Ndumba aza utilité. Lelo bomoni nazaki na ve na nganga budela yawu yawu biba ngante ngoma mengayo. To komi na biso na suka ve na ebitata 3 personnes soko pesa mbote moi mbangu po ya minute komi na suka ve. Mona pesa mbote na petit na ngai Bosco Luamba. Malgré tout azaba koto mais na pesi ba mbota trop ba petit le coco den mbiavanga Somolos Masaka ba mère Nzubi Dave Mateka ba Dani Mpaka ba Moro Mpaka kosili sa TV po na ebike na roluko lisusu to vanda pena tête reposée to sa émission kitoko. Merci ba fanatique tout obolinga ngai les jeunes Rambo to comédien na suka na pesi mbote et pas DG na ngai tonton Zappé. Bambote koto zali na bosente DT na les grands caméramans DT Junior bambote koto zali na bosente président de président les amis de Serge Dimputu président Serge Dimputu bambote bele koto zali venanga sangoku kulele roi sage ode Laurent Mbouaba binotu bambote bele tala likofi ndenge betaka pe boma bato bolite pou. Biso toujours nde tomesana koloba et pas na biso tozala tozali pe tokozalaka kaka kata banda kuna bino na ba bureau partout au besoin occasion ya kolanda la kinoise miso aigle naza besoin non go s'abonner au s'abonner bo matinga minute ce que au s'abonner na 2 minutes ce que au s'abonner na comme 3 minutes.